tomoni mutuka moko abandonné, ça fait maintenant 2 jours tomoni babandi copier biloko na kati ya mutuka. C'est pourquoi on appelle ça qui ordre pe à S2 nanga accueillir à traquer yango pe kokomatia wana niveau ya biso ya. Iza lokola mutuka moko ba levaki mutu ou bien ba ibaki koiba. Dans ce sens là. Yango tina na komi nango na niveau ya commissariat ya biso ya Njili de. Mbote bandeko nyonso balandi ya chaîne na biso PSB télévision Planète Solo la bien bozali ebele bozolanda biso na Kinshasa, na Brazzaville, na Côte d'Ivoire, na Paris, boza ebele bozali na Londres, bozali na États-Unis, bana mokili mobimba na Chine to pesi bino mbote, bozali ti na Inde na Johannesburg, bozolanda biso bandeko boza na Nigeria pe to pesi bino mbote. Merci mingi pour na fidélité au bozo renouveler tout le jour na chaîne Nabino PSB télévision Planète Solo la bien chaîne Oyo et Memela Rabino ba information ba actualité ya ndenge na makambu ezoleka awa na ville province ya Kinshasa. Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo ezali na ba réalité ebele Oyo tozalara toujours wana pona kolakisa bino sur le plan politique actualité. La cabine sur le plan culturel, la cabine d'information, sans oublier sur le plan socio-économique, Makambunenge Zole Kanamboka, Tozanga Kate, Koye Labino. Alors, Lelo, Lisolo, Toye Libino, information, Toye Libino, Ezali, il y a Mutuka Oyo, Bokomona, Kalamini, na ba image, Ezali, voiture, il y a marque IST. Lisolo et bandaki ndenge nini bandeko ya commune ya Njili na quartier 2 avenue Ndolo ba Monika ka mutuka eye etelemi na avenue na bango batu bakiti bakei basundoli mutuka esika bakei eye banité 2 jours après ba miyibi bakomi koya kopier kolongola ba pièce na kati ya mituka. Alors bandeko ya avenue bandeko ya quartier bakomi alerté na situation bamonike danger ezali tant mususu mutuka ana ezali na problème tant mususu mutuka ana bayibaki yango to nini po ndenge toyebi na Kinshasa ba criminel ba utilisera mingi ba véhicule wana ya marque IST o to bengaka communément ba ketch bandeko baza ya Kinshasa bayebi ba ketch ezali ba véhicule bozo mona na ba image marque IST ba criminel ba utilisera yango po yango nde mingi esala taxi na ville ya Kinshasa pe po ezalaka souple na ko conduire ezali ba véhicule ya boîte automatique. Donc ba criminel ba linga ko utiliser yango mingi. Alors mutuka bomoni na ba image bandeko basalelaki bandeko moko basalelaki yango opération criminelle. Jusque là nous to identifier bango te pe nous to éviter ce basalelaki yango nini exactement, mais ce qui est vrai c'est que bandeko ana basundoli mutuka na balabala esika bakei eyebanité identité na bango pe eyebanité. Alors tolandana nous commandant ya Souciat ya quartier 3 esika oyo mutuka oyo ekendaki boyoka Major Ndenga expliqué. Nakanisi mutuka oyo soki ekomi awa ezalaki mutuka abandonné jusque na avenue Ndolo 2. Ba abandonnaki yango na katikati ya balabala. Après sa population yeko informer ngai ke tomoni mutuka moko abandonné, ça fait maintenant 2 jours tomoni babandi copier biloko na kati ya mutuka wana. C'est pourquoi on appelle ça qui ordre pe à S2 nanga accueillir à traquer yango pe kokomatia wana niveau ya biso ya commissariat ya quartier 11 Njili. C'est la population balobi ba mona kaka mutuka ye na baere moko tardif bakiti ba fongol ba portière ba tango ba bimi ba identifier ki ba tuté 2 jours après croyait que mutuka sala ki ezaki na panne ba eko constater déjà ba bandi ko benda déjà ba pièce balongoli ba radiateur ba biloko kili ndenge uti ko mona wana fare ya kote moko yango ba eko signaler biso alo non tomoni mutuka oyo eza mutuka moko ezali clarté tokolinga jamais evana na kati avenue na biso te parce que ba civique ba mususu ba koya ba ko bata manakati ou bien la pembeni ki créer ba nini moko yango na bengi ba policier ba ke kozwa yango e komelinga yawa na kati to vérifier to e komona permis de conduire za na kati, c'est-à-dire iza lokola mutuka moko ba levaki mutu ou bien ba ibaki koiba. Dans ce sens là
yango tina na komi nango na niveau ya commissariat ya biso ya Njili de na meka kolakisa yango peut-être mokolo mutuka kozala quelque part ameka kolanda isika mutuka na ezali awa jusque na niveau ya biso ya quartier 11 eloko mosusu ya kobakisa penza ezali te eloko moko na kosenga kaka na population na biso bazala vigilant pona makambo oyo omoni ke makambo oyo mingi ben ba conditions bazoloba makambo ba kidnapper bani tout ça les criminels tout il faut vraiment tozala souple makambo ya boye soki bomoni yango mbala moko il faut koya considérer directement la police soki bayaka na ngonga wana peut-être mutu ko linga kezala boye tango mosusu pe to linga ki tozwa bato wana mbala moko bon vu que retard comme moi ebele en tout cas toko kumisa kaka nzambe bon numéro nanga pe na kopesa yango iza affiché na kati ya ekra itandoike izali wana 084 77 00 432 izali wana ngonga nyonso soki bokola yango monani akobenga na numéro na koyamba yango. Voilà, wana bouti kolanda major ya Souciat ya Njili 2 na quartier 3 yende mutu asalaki opération yende a commandaki opération pour que bah élément ya police ba kende ko récupérer mutuka oyo véhicule ya marque IST. Alors et ça li passi parce que jusque là ba enquête eza ko se poursuivre na nutoyebité exactement mutuka oyo ezalaki ya nani et commis na Njili ndenge nini basalelaki yango opération nini mais ba premiers éléments ya enquête ya la police est révélé que propriétaire ya mutuka ngo avandaka na commune ya Mongafula parce que na kati ya mutuka ba retrouver permis de conduire ya mukolo nango oyo bandeko la police ba boyi malheureusement ko pesa identité na ye permis de conduire ils ont indiqué que mutuka wana euti Mongafula. Alors on ne sait pas ba yibaki yango kuna po basela ngo opération criminelle topé ba yibaki yango ba monini ni po ba kosundola ngo na Njili to kapé moi ba explication ya ba kondi mususu à la police. Oui, mutuko ezalaki abandonné na avenue Ndolo pembeni ya école Saint-Jean Bosco. De temps population et moni yango premier jour deuxième jour ba moni ki no babandi olongola ba pièce non mutuko eza suspect. Ne ba ya ko informer mokonzi atinda biso to bendi yango po ya vanda aw. Tozo luka kolo mutuka. Ce que moni netando moke mutuko oyo aya na ba document justificatif que eza mutuka na ye. Biso to protéger yango ti mukolokolo nango mais to moni susuka permis de conduire na kati. Mutu ango permis yana mutu avani na Mongafula kolo permis mais tokolo ba kombote. Alors tozo menena na banquette ce que kolo mutuka moni mutuka na ye aya na Njili na quartier 11. Référence ce que okoti ki mbuta okomi na Itinjili. Aux direction tout droit équitable network qui mbanse que oya okoma epai na biso na quartier 11 okomona mutuka ezawana. Yagana ba document ozo mutuka nayo. Bon et là comme si toko parce que population na biso Njili bozalaka vigilant au moins net bo mona ki boye ko linga ko tika mikolo ebele te. So ite ba pièce o ilinga si la parce que ba yibi ba pièce ebele na mutuka. Ba yibi ebele ba pièce na kati ya mutuka. Alors population ezalaka très vigilant pour ce ba moni likambo ba yo na biso police biso to sala musala na biso. Voilà, bouti kolanda bandeko ya la police ndenge ba expliquer ba moni mutuka véhicule ya marque IST autobengaka communément Ketch na Kinshasa et uti wapi eza ya nani et komi ndenge nini na Njili quartier 2 ba question ana nyonso en tout cas etikali sans réponse jusque là parce que ba enquête eza ko se poursuivre ndenge boyoki bandeko ya la police ba expliquer ba enquête ezo sala ma poto déterminer nani nde mukolo mutuka oyo ba nani nde bayaki nango na Njili pe basalelaki yango nini avant que baya ko sundola yango. J'espère que tokozongela bino na mikolo ezali koya tangu la police a ko révéler ba élément ya banquette oyo mais mutuka yango na bozomona na ba image plaque d'immatriculation ezali ndeko nyonso oyo azan ba information concernant mutuka oyo ozali mukolo nango to yebi mukolo nango soit ba yibaki bozwaki plainte moko ya Jean Rwana
bokende na lombangu na esika oyo ba policier ba expliquer bino Souciat Njili 2 ezali na quartier 3 bo poussana bo solola na bande kwa la police surtout bozala en possession il y a ba pièces justificatives ba élément ezola que mutuka oyo réellement ezali ya mukolo nango boya wana j'espère que la police a kozala wana pona kosolana bino pe kopesa bino mutuka mais pour le moment mutuka oyo ezali nanu na maboko ya la police bangonde bazo saisir yango jusque là jusqu'à ce que mukolo nango komonana pe jusqu'à ce que banquette kosala ma po révéler nani nda yaki nango wana pe ekomi wana ndenge nini. Merci mingi na bino nyonso po bozaki ebele vraiment ya kolanda biso bobo sanate que tozalara toujours wana pona bino alors bo liker bo commenter pe bo partager émission Mokolo Lelo et que ça la biso vraiment bien makasi. Te remercier bino nyonso bozaki na Paris, boza na Los Angeles, boza na New York, boza na Durban, boza na Brazzaville, bozali na Londres, hein, boza ebele na Londres, bisika nyonso o bozwami bolandaka biso mikolo nyonso ba abonné na biso, ba fidèle na biso. Te remercier bino makasi pona marque ya soutien pe marque ya fidélité oyo bozo renouveler toujours à l'égard na biso. Te rappeler lisusu bo liker, bo s'abonner pour na bino ba bolandi biso pour la première fois, bo s'abonner massivement na chaîne na biso Planète Solo la bien télévision PSB tozali wana pona ko servir bino. To pesi bino rendez-vous mbalasima na masolo mususu na o etali vie ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci.